Merci Mike Louzoladio, papa na on monte. Nous voici encore dans Tindika Télévision, votre chaîne de tous les jours. Nous voici également avec Papi Kamwa sur lui-même, Molobeli, il y a Béton, Fachi, un roi qui s'incline, les petits frères de Jésus-Christ. Merci à internaute Nyonso Botala Kibiso na émission précédente ou l'émission d'hier. Merci à la réaction mondiale aujourd'hui par rapport il y a demande nanga, il y a proposition na salaki mwana Congo totika distraction parce que chef de l'État lobaki to continue l'année il y a action to y a action mais na place à action tout ce monde a distraction to sali ça y est action wana est la palpable. Certainement le chef de l'État quand il a dit que il a dit année à action. À mon avis, il faisait allusion ou référence na ba investisseur au balaka qui est Koya. Lelo ba investisseur est comme difficile baya parce que mboka na bango moko e indi. Na Londres ba lobby corona et ko umela. Donc corona égale sida. C'est sida le sida c'est le corona peut. Et pour ça, chers internautes, on doit se préparer. On doit se prendre en charge pour ne pas compter sur les autres. Henri Magie, Maman Olive, Agatika Bilo na Kanchach, Nabala policier, ce qui voit Balia, distraction. Lelo ndeba komi na posa ba ibiki basoda bakana mabumu. Lelo ndeba ibiki basoda bazakana nzala. C'était là. Les militaires ont souffert. Les policiers ont souffert. Lelo ndeba komi na posa fondation musée Kabila oyena boye marché ba komi na nzala ba posa basoda blo akolia. Lelo ndeba ibiki basoda bakana nzala. Basoda bokipe bakuti bakorompre bilo na fati na kanchachi nga nazalaki na béton bana basoda basi ya basoda bayemelaki fati bangote ye oyo bangote ye oh bango mo na béton bangote Fachinde Mokonzi bangote na Kanchach ye Maman Olive le londa yebi ki basoda fobalia pourquoi basoda bangote na école te ba école beba na Kanchach garde républicaine lelo ne pas comprendre que basoda ba nzala ouais la flatterie il y a mauvais goût il y a nzimwanka Bambila, bokeba na corruption morale. Soki mutu akenda abandi kozonga abosana ke loko. Akenda déjà, tana bango esila déjà. Abandi kozonga, apesa ba policier loso, madesu, mafuta, kala wana bosala kango te pourquoi? Banoko moto na évité que tu donnes la autorisation wana pas que nous pèse bloc na Kanchach ou dans les gardes républicaines on est dans la charge du chef de l'État Yemoko qui a autorisé événement wana béton fongola mis sur côté wana garde républicaine va dire banana yo ya liboso Mutakolesa bango azati.
Ce qu'on laisse bana yo te comme papa irresponsable. Ngaka moi sine nazali boye na kolinga te Mike Luzola dio ko laisse bana ngai. Et simbati. Bagare go banda. Do bagara homo ibandi bagara homo. Fachi béton. Nga tali image te mais j'ai appris bato benga bano pesa biloko na kanchachi. Ba soda ya kanchachi bazali ba soda ya garde républicaine bana ya chef de l'état. Mutu musoda na droit ko laisse bana chef de l'état te. Soki ba lesi bana yo keba mbandakoti. Mbandakoti. Ana sambetu. Yebela. Kamwa si mutaoloba. Yebela. Qui a autorisé ma pesa batuna kachi bila wakolia? Je ne sais pas. Je n'ai pas vérifié. Sorry. Si réellement na kachi na ngana moyo na RTNC, na moyo na Kamobutu. Bonga na mona ki yangwana. Akipesa loso, suki nini, boye na boye ba Janet, suki ndenge nini. Même la police, bana ya Fachi. Mututa ko laisse bagote. À part au chef de l'État. Parce que c'est lui le commandant suprême. Il y a armé dans la police. C'est lui le patron. Il n'a pas d'espace pour nous autoriser à ngote. Selon certaines sources, sénateur a vu à Kenaka Bukombuzu na Kamoko na Katanga à Kouti Moïse Katumbi a pesaki une centaine de véhicules. A Tuni Bango, nana pesi mbongo. Nana pesi mituka oyo. Mutukare yatoka wapi? Mutukare yatoka wapi? Eshe mutukare yatoka wapi? Oh Moïse Katumbi anokupesa kabadoa pa mutukare na baskare. Gouvernement pa provincial hapana makuta. Présidence iko na makuta mingi ke eko gouvernement provincial. Anafanya nini? Mutukari iko mbili hapa. Diale toka pale, bodo kusema mituka na yeye nyoso. C'était le sénateur à vie. Bonne information wana. Mais comment bango ba yebi que le chef de l'État actuel c'est Fachi Tshilombo Béton? Bango ba komo laisse ba policier na ba soda. Oyo ba ko laisse te na range na bango. Mbanda koti na sambetu béton, mbanda koti na sambetu. Béton, tel na sambetu mbanda zakuna. Ezalaka te. Qui a autorisé tout ça? Bavande la kamaki na basoso mibale te. Distraction. Fachi fongola misu. Toleki ne taba ba prière, tokotika prière te mais on doit évoluer. Lelo ne ba yebi ki basoda ba na nzala. Lelo ne ba yebi basoda ba diaka te. Pendant tout ce temps basoda ba osenga mbongo na balabala. Na beta no lisolonga soda mboka ya senga mbongo. Na bima major alukuta. Na beta Swahili moko ezalaka te. Iwe ekuya padi. Alors kutumika soda bangi. Benda soda kimtoka ngayo. Botala basoda na bapesikere basenga mbongo na babar erezima babar kangami. Lelo ne bayebi ki basoda ba nzala. Mutu abima na ndaku. Abaniko zonga boyebela. Boyebela zonga nini? Abosana ki sete. Bor fele baza belesa la badona yo. Mais na armée parce que commandant suprême azali. Bo simba armée dans la police. Wana ba corruption. Kwa pesa mafuta, banina, base ba soda, ba te.
dans les domaines réservés au chef de l'État. Qui a autorisé passer par don wana kuna? Lelo sujet na biso ezali retroussons les manches. Retroussons les manches ou retroussons nos manches. Tous les investisseurs dans tes familles na poto. Ntangu ilutiri. Ntangu zisakidi. Abayaya. Lusibula mesu. Oh mabois. On doit travailler. Béton. Tozali deuxième pays dans le monde. Oyo bazali na otobengaka ba terre arabe. Deuxième pays dans le monde. Soki to bandi bilanga yo to laisse au moins 2 milliards ou 8 milliards de personnes par jour. Si je m'abuse. Ah, on a RDC. Mao Tse-tung, amonike indi, abito kota bilanga, fachi, gumba maboko, lobe nataki kazaka, lobe nataki t-shirt. Retroussons nos manches. Tokota na bilanga, batu nyonso ba benga na bibo pesa idée na chef de l'État, asala ni poto to s'en sortir. Batu nyonso ba bisinga bilanga. 90% ya bato babenginga balobi bilanga nde solution. Fachi ni ezosaka na biso tosala bilanga. Na longwe Kasangulu wa watu kena docteur Etienne Longondo ministre ya Saudi, serikali ya Saudi. L'homme à la Bakos mokonzi ya Saudi Etienne Longondo. Touti a bandana au revoir Kinshasa. Ti na Matadi. Tala ba espace vide. Non exploité. Tosa la bilanga. Plateau de Bateke. Bandaka ka awa. Ti de kota ba nukutu batonga kati. Je ne voulais pas dire qu'ils n'ont rien. Bah ça fait rien. Bah nous rabans nous batonga te. Bah je chance koutawa. Et pas sénateur à vie, bah premier ministre, bah ministre belé, bah gouverneur. Bah nous sommes dans vie. Tout ça bilanga la kuna. Plateau de Bateke, Manioko, tout ça. Oh, Bangin, Chani Meta les Aliawa, Chanik, chef de l'État, béton, Tala Chanik. Ba conseil la ba tracteur ya modèle na modèle. Ba carte pilar, enfin, il a marque hein. N'est pas bien ngoni ni ba suki ba auto blender suki ni. Pour carte pilar la marque. Excusez-moi. Beto bien ngwa kin carte pilar wi na ba chaîne kwa na place ya ba roue. Tokosa bilanga, service national ezonga béton. Kota sur investisseur wanati. Ba oyate. Ça devient compliqué, monde échangé. Il vous reste 3 ans. Avant 3 ans, campagne fait bana. Tout ça, 2 ans. Na rythme oyo. Nzi mwaka. 2023, on doit aider les chefs de l'État. On peut faire un projet. On a la présidence, nanko na makolo. Pour la voiture, nanko makolo. Nakene kotiki la ye moko mokonzi tala ba projet yangoyo bilanga tozonga mboka tosala bilanga na Kinshasa pa place ezali na ba mboka ba place ezali bilanga béton tokolesa 2 milliards ou 8 milliards bo eskizinga moment confusion wana. Na juta ngozo ngata tala basilabis volimbisa et ba cours na géo économique na G1
Pourquoi on laisse ça ou 2 ou 8 milliards de personnes par jour? Oyo na RDC. Na mabele to sala ngwawa. Bota bloque mana este. Tala litungulu. Luko mbutu ya mwana machombe. Litungulu moko. Manga, tala manga. Kena mbanza ngungu, tala bandembi, ba céleri, ba aubergine. Béton. Tika mindele. To sala bisomoko awa, bisomoko. Organisons-nous, nous-mêmes. Chers internautes, Nabilanga, élevage, bokola ngulu, to bokola ba meme, to bokola ba taba, to bokola ba soso, sosa pesi maki, osala omelette kaka yo, olingi bana ba bota, ba poussin, ba kisama, kaka yo, bokola ngulu, bokola ba ngombe. Ngomba ko pesa miliki ko sala ba fromage, poso ya ngombe eko sala mbunda, eko sala sapato, eko sala ba ceinture. Chers internautes, Béton Fachi biloko za ebele tozana mai fleuve bambisi bazo kufa bazo vieillir la fleuve ba bateau de pêche kaka na chanik tokosenga libanda te chani metal ezala ngo wana biloko pola na chanik béton benga bato a chanik sona bango. Qu'est-ce qu'il faut? Basa la devis. Basa la so bateau o eza ko approprier ko na fleuve Congo. Tona ba maye belé. Basa la pêche industrielle. Bana mboka batia ko lia Thomson. Oyo kasamba kosa kibiso Jean-Marie na campagne suka awa ya sénateur à vie. Basa bateau de pêche e yate. Chani ke kosala ngo awa chani metal béton chani ke kosala yango nzala ekosila tolonga nanu nzala to salisa fachi ba bazana babilanga na Kinshasa awa bo benga ngana ko mema caméra to filmer bilanga na bino président de la République amona podali internet ya liboso atala katindika tindika amona ba appuyer bino ba baksa ba tracteur bana mboka bakota na bilanga sans bilanga tokosuka wapi tozela mundete mundela komi na corona mundela komi pini mundela komi condamné bakomi na faillite tala mbongo dollar ezako mata pourquoi parce que bazoti na mbongo te que mbongo ekutaka pa na bango sikoyo béton tozela kaka bango tozela kaka promesse wana tona musabilanga poto respirer muke bandeko moko bakabolaki lobi ba masque pona coronavirus botala ndenge lekaki avec la complicité de Mike Luzoladio papa on monte Tindika bangodi.
merci ngai kombo na ngai eza Lodin Luleo nazali moko ya bateki mabaya awa na wenze ya marché bois Bitabe. Vraiment tosepeli na acte oyo ya solidarité oyo bo penser na biso en tant que marché bois. Vraiment tosepeli makasi parce que maladie oyo ezo frapper biso nyonso. Vraiment nakosenga na bandeko na nyonso ya marché bois porte ya cache-nez eza obligatoire. Eza vraiment pour na bien na biso, eza to se protéger la maladie oyo ezo frapper monde entier. Vraiment nous devons nous protéger. Et senga na biso to sukulaka maboko à chaque fois. Et senga na biso to zala to respecter distance ya 1 mètre pour éviter propagation ya maladie oyo coronavirus oyo ezo frapper monde entier. Ouais, je suis le vice-coordonnateur des SOFTA, ce qui veut dire soutien à Félix Tshisekedi pour l'alternance. Nous sommes descendus sur terrain pour distribuer les masques pour combattre la Covid-19 parce que le chef de l'État avait lancé les messages de solidarité. Alors dans ces cadres-là, SOFTA, en tant que soutien du chef de l'État, on ne pouvait pas rester indifférent par rapport à cette pandémie. Nous voici aujourd'hui sur terrain pour distribuer les masques et les hydroalcooliques pour sensibiliser aussi les gens pour se protéger contre cette maladie. Pourquoi avez-vous choisi justement des communes? Vous avez commencé dans la commune de Lemba et puis pour Chité-Angeli. Non, on n'a pas choisi des communes. On va continuer avec l'action. Ça, ce n'est que le début. On a donné les go à Lemba. Nous voici maintenant à Tchangou et peut-être demain ou après-demain, on sera à Makala, Bumbu, Ngiringiri. Donc on va sillonner partout où on a installé Soft. Parce que Soft est déjà installé presque sur tous les 24 communes des villes de Kinshasa. Il y a beaucoup de gens qui ignorent jusqu'à présent que la pandémie n'existait pas. Quel est votre message Softa que vous pouvez lancer à la population qui craignent que jusqu'à présent le coronavirus n'existait pas en République démocratique du Congo? En tout cas, je lance appel à tous les citoyens du Congo que la maladie existe. Donc il faut que tout le monde puisse se protéger. Donc se protéger, tu te protèges, tu protèges aussi l'autre. Alors il faut respecter toutes les mesures dictées par les chefs de l'État, respecter les mesures barrières et les mesures d'hygiène. À ce moment-là, nous serons capables de vaincre cette maladie. Sans cela, en tout cas, ça nous sera difficile. En tout cas, laissons nos doutes inutiles. La maladie existe, alors combattons la maladie. On va combattre la maladie, donc respecter les gestes barrières et les mesures d'hygiène. Voilà, le même message en lingala que Monibino descend et Banagina Lemba et puis Bonosuka la commune en Chili. Motif est qu'il y a des centres à Mokoma, les Softa. Oui, Ndenge na uti koloba, Nazali vice-coordonnateur et à Softa.
ezali soutien à Félix Tshisekedi pour l'alternance. Alors comme chef de l'État apesa Kimbela pe asengaki na batu nyonso bayeba ko respecter ba mesure nyonso oya lobaki toto sa ba mesure barrière pe ba mesure d'hygiène nde na yango bomoni sauf tapé akiti sur terrain tokokai kotikela indifférente na message à président toye pona ko sala geste à solidarité pa bandeko. Alors tosali yango na ba moyen propre pe na lisungi ya moko na biso oyo azali membre ya fédération ya Gothenburg na Suède na tangi kombo ezali Mamidi Kongolo Herblom elongo na famille na ye pe na staff nyonso ya Softa o eza déjà na mboka ya Suède parce que Softa eza kaka na Kinshasa te e bandi déjà ko pansana wana na so na binatanga ba kombo baza vraiment belé na oti koloba Mamidi Kongolo pe na libota na ye wana na tangi Francine Kongolo Kevin Kongolo Graciana Kongolo na bosanite kotanga Kelian Kongolo na mobali na ye Flogile Udongo soki na bina kende na États-Unis baza Softa pesa na États-Unis wana na tangi Karine Kasutiko na mobali na ye Fortina Moba soki na bina kende na Londres sauf teza na Londres ouais eza vraiment belé national bana ya ba commune mususu ba oki mwanzua est-ce que sauf ta ko limiter ba action kaka na deux communes parce que tozaki na bino to mon kaka lemba na commune en te papa o ezali coup d'envoi toko continuer na ba commune nyonso o sauf tes installés parce que na ville à Kinshasa sauf tes installés na tous les 24 communes to bandaki na Lemba to na Tchangu to suki awate bakomona biso na Bandal bakomona biso na Bumbu bakomona biso na Ngiringiri partout au sauf tes ali comme tozali implanté na tous les 24 communes à ville à Kinshasa bakomona biso na kan na action o ezalaki coup d'envoi to lassé to meki to ponaki Lemba na nini comme ba commune pilote et to continuer action bana ba commune mususu base la biso bakomona biso to ko sala geste on na ba commune nyonso bato bazoli ki ateke coronavirus ezali na kati ekolo na biso nini ko lancer comme message te na ebisi bango en tout cas batika ko chatembe coronavirus ezali malade ezoboma eningisi mokili mobimba. Alors ndenge basengaki to respecter ba mesure nyonso au chef de l'état lobaki to sa ba mesure ya hygiène pe ba mesure ya barrière ndenge riposte ezosenga biso to sokola kamaboko na biso tango nyonso na savon soko za na savon te salela hydroalcoolique pakola ngona maboko yeba ko respecter distance na moninga ya 1 mètre soko lingi kokosola kosola na coude na yo en tout cas to respecter ba mesure eza vraiment ebele malade ezali batu batika tembe malade ezali pezo boma to mi batela na batela ngai na batela pe moninga. Merci. Voilà, message à souka na zuli baku pour na peuple congolais à lobby ba message ezali malamu mais peuple congolais zoni comme apolé ezali ke bino kozali structure ozo soutenir chef de l'état. Votre message par rapport à la population qui se plaint par rapport à Nzalé na kosenga population congolaise bazwa nini patience na bango mal moi muke na bandi na conseil des ministres ya vendredi passé boyokaki mokonzi apesaki instruction par ministre de l'économie akita sur terrain pour na ba prix ya biloko sur les marchés. Donc na yebité soki ese salama mais pour nga na monya on dirait mbala liboso mokonzi a instruire ba kita sur terrain pour na makambo ba prix. Alors ndenge bakitaki carburant ndenge pe biloko ekokita toza na moment ya pandémie c'est vrai crise économique ezali et touché vraiment l'économie ya bamboka ebele. Alors biso pe a économie na biso ezali touché mais président azali vraiment préoccupé na o état social à peuple congolais toza la mo muke kimia musale zo salama tokomona yango mbala moko te mais avec le temps bokomona fruit ya musala o mokonza zo sala ba prix na wenze kokita biloko akoli ekokota o nyonso peuple congolais zozela akozwa yango pa Félix Tshisekedi. Ok, merci. Merci, nous sommes de retour sur ce plateau mobile de Tindika Télévision avec lui-même Molo Belia Fachi Béton. Leki, il y a vitesse. Jaco Moudingai, faut kozala ya nani di Moudingai, Jaco Star. Faut kozala ya nani Angèle Mpumbu Angèle, futur député. Mwana ya UDPS. Faut kozala ya nani Mama Jenny Nda ya Kayembe, futur député également. Faut kozala ya nani Mama Ani Chilombo. Mama Ani Chilombo. Mama vice-présidente. Ya Fachi Solution. Le peuple d'abord. 4500 gigas. Donc Fachi Solution. Le peuple d'abord. Ya Mama vice-présidente. Ani Chilombo. 4500 gigabytes.
eyokani bango bazali ba mama oyo otumboli faci bango bakati bilamba donc olokami na yo et bazali prête pour la action pour une image positive ya chef de l'État toujours là. Chers internautes, tous les informations mususu to se la peut partager mon abino balobi na kasumbalesa insécurité totale bazoya kotika lettre balobi lelo tozoya pa na bino donc bino tout la mwisi kizaka batiki mukanda babi tozoya koya ko violer ko piller ko dérober na Congo ya faci makambo ekozala te beton fongola miso na kasumbalesa mouvement ya mabe makasi Lubumbashi également mouvement ya mabe makasi insécurité totale tozu information ya service ya nettoyage na présidence de la République balobi service wana o ba nettoyer ba bureau eza clarté béton na loba ki lobi opération Kombola opération Sokola opération nettoyage Kombo to balayer la cour et puis na ebisa ki bino bata papa Tito bon se préparer bon bunga quand même libela après condamnation avant que condamnation bino bon limo ka libela ba mission na bino tout yebani bon limo déjà na présidence kuna mo lobeli ya béton apesi ordre lobi na kotuna soki combien basi bakimi volontairement pour déjà bana IDPS bazoya ko beta bino kuna. Un homme averti à vos deux. Voilà message ya lelo de yango wana oyo boyebisi ngai na yebisi ye oyo bokomeli ngai na tindeli ye. Opération somba photo ya faci tuzo bandango semaine oyo ngamo exemplaire parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même et après les gens qui maman na chantier blague te photo comme timwanda ko distribuer gratuitement na ba bureau na ba école na ba église tout ça ba petit format ba patcha na bandako mamona ka mokonzi mboka soki tosilisi toko banda opération sombela faci hélicoptère pour la campagne namoni mutu mo atindeli déjà pris hélicoptère $1,200,000 to lembango te papa Tito kabi ba 1 million awa mais toko luka o prix wana te toko luka Mike Luzoladio toko ta internet motolanga mo dans la Pentagone c'est un Congolais azo ranga dans l'émission il y a les pilotes après ça a pris hélicoptère il y a pris assez auto consomme facilement pour na faci béton na campagne et qui est partout ba place oyo avion petit porteur mituka moyen comme ezati. Merci bolani tindika ya lelo to salisa chef de l'État botika ba distraire biso na bino na ye na biso ba journaliste oh Henri Maji bakangi ye oh mwana Kabila boka bimi boye oh boye na boye distraction na place ya action mokozabi dans la action ba chepso 10 distraction to remonta la boye nani kuna bakangi oh Henri Maji grève de faim
Oh, kuna boy na boy. Boy na boy. Distraction. Mokonza mboka. Peuple bi bilanga. Baza ebele baso mabele awa. Moi ba bando yate ba tracteur yate. Réfléchissons ensemble. Tous solution immédiate. To remonter économie. To sala bilanga na biso. To teka bangombe na biso. To teka bangulu libanda mboka. Bachou, baseleri. Nyos, tout ça ba tomates, ba pommes de terre. Tout ça nangwa. Tala mabele. Na moi na immeuble na gombe na boulevard. Nzete boti na immeuble. Nzete. E boti na béton. O mboka ya ndenge. Mais boki na poto. Ngamona ki na poto. Ba nzete kauka. Mais bota na biso awa. Made se bota ka yango mona balabala. Masango se bota yango mona balabala. Siko lona yango. Sénateur à vie. Bana balar. Mais bon, moi, si na tout moment qui na osala bila. Bana ba entreprise. Mais ba sala ba bilanga. Béton monde entier na yebisa yo. Bilanga nde. Tous les investisseurs wana te. Na bilanga na biso, on a tout. Et puis nzambe asalisa biso. Tala ba espace vide. Tout ça la bilanga. La répétition, c'est la mère des sciences. Chani Metal. Ezawa. Soudana bango chef de l'État. Pour faire remonter bango entreprise wana. Ba bateau de pêche. Ah wakaka. Tolia miss na biso moko ba monganza, ba mboto, ba mayanga. Eza ebele na fleuve. Merci na bino nyonso botali émission ya lelo. Tokotika te, tokosalisa mokonza mboka. Bon continuer kotina ba projet. Na ozo ba projet. Il y a déjà bureau moko mobile ezali. En attendant, tous les moyens, nous avons un bureau moko quelque part pour déposer un dossier wana, to meme la mokonzi ya mboka pour ba dossier belé pe na présidence ba finaka yango. Biso to komema yango. To pesa ye surtout quand on a un intérêt général. Pour ce cas réussir vous allez passer. Merci beaucoup chers internautes. To kabwani kaka na nzoto na molimo tozali lobi lisusu sauf imprévu bokomona numéro ya sika mikolo yo biso na bino farafara to salisa chef de l'État l'heure grave na kosuki se mission na ebisa ba soda kota na mouvement te soda te esprit te pona lo sona madesu. Soda mutia boule, mutia esprit. Au côté qui soda na ote pona lo sona madesu. Bwana chef moko, bwana première dame moko, Maman Denise. Ba territoire on a fait la verrouiller. N'importe qui ne peut pas aller donner des dons aux militaires et aux policiers. Parce qu'on ne connaît pas leurs intentions. Leurs intentions, voulais-je dire. Chers internautes, to fungola misu pe kote wana. Béton. L'air yango. Tout na déjà dans la tête après ça autour de ce qu'on a pas kitika bilo rolia na basoda. Ba basoda na yo. Yo ne patron na bango. Mutu musa kolesa bango ti. Ngaka moi so na pa na kuti loso na madesu. Et ou pas voisin, nsodi. Et il y a matin à parler. Merci. Et M. Sili, tu as lobby. Bye bye. Tu as un numéro de téléphone affiché. C'est mon numéro personnel. Ils appellent à WhatsApp. Tu as et surtout pour l'intérêt général. Au revoir.